Edino image Banza sango ya Congo. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Ouais. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Mbote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo, autrement dit Panza sango bilili ya bino mopanzi sango pe molobeli na kombo ya Edino image oyo ako panza sango mokili ekondima. Kasi mingi ya kolobeza nango te, mingi ya koloba pe ezali te, kasi mingi ya koloba pe ezali. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai boyebi ke na pesa kambote na basunga ka www.panza sango ya Congo bazala toujours dans l'ombre. Tout le monde a Igor Balou simple mais beau. Il y a sunga ka panza sango ya Congo financièrement, peu moralement et sans oublier Patrick Maloavengi balobi Patrick Maloavengi boss ya Global Express. Sobo mo nga kitoko boine lengi eza grâce à batuwana nde ba osala ponga inazala. Et puis tous asus na baba mape o basunga panda sango ya Congo moralement pe financièrement bazali bakozanga te. Chouchou na tatila maman na biso chouchou na tatila yepe asunga panda sango ya Congo moralement financièrement na si kitoko boko mona nga boye maman chouchou na pe azo contribuer na kati azarape moko te azarape na maman biso Yuyu Clinton o tobengaka mama présidente ye pasala toujours dans l'ombre pour kusungaka Edino image pour temo mosala ekende bobeli boso balobi baza ebele moi muke baza ebele tout ça sous na maman na biso Georgine de Bengazi balobi femme commerçante o to kana na Bengazi kuna ye pasungaka panza sanga Congo moralement pe financièrement lokola aussi maman Irène Bengazi yepe toujours Nathan Irsila Côte moi c'est à Pembe yepe azala toujours pembeni Edino image pote musala Edino image ekende beli boso e mi mama kiese balobi yepe azalaka pembeni na Edino image po musala Edino image ekende liboso yeba musala eza elengina kitoko vraiment mingi okolobeza nango te passe na petite nouvelle na annoncer na bino juste pour ndeko mwasi oyo basili ko publier ba image na ye na Facebook na YouTube ndezalaka kandi ko mwasi se trompaki na mobali oyo akanisa ke mobali alingi kasi mobali ngo alingaki ete tala ndenge asalié asambusi nzoto ya mwasi asambusi nzoto ya ser na biso a publier yango na façon mo que vraiment ser na biso pe en tout cas bande ko basi pe ermo pe bo comprendre pe bo sosola pe ezamba liboso te bo kusaba ba bêtise surtout bande ko na biso basi bo mikosa makate na mibali ya lingi yo mbala moko yo posukaka o amour na Facebook amour na YouTube bon so azana fantôme
Toazani Fantomas yo ye bandeni ndeka les paparazzi à lobby vraiment boyoka mawa boyoka pe bozana mawa na munya mitema na bino ndeko bazana ba vidéo wana kati bazana ba vidéo wana bomeka ko supprimer yango po ete to meka ko sauver honneur ya ser na biso ser a se trompaki na mobali oyo akanisa ki alingi mais mobali yango alinga kite tala résultat vraiment eza catastrophe to meka ko lembisa mwa muke to yeba nako ko supprimer vidéo wana po ete esala esunga pe ser na biso parce que babi ser na minute oyo apika ki ba crise belé po ete atika ne mokili oyo kasi mokili oyo nzambe eza kitoko na elengi ser na ngai vraiment place ozali na kosenga na yo courage eza makambo yaka oyo eyemba faire gola kolela te eza makambo yaka donc makambo ye ekwei vraiment na biso bandeko mibali oyo tokoma kotindelaka bandeko basi l'air nyonso obengi ndeko mwasi et appel normal faut benga kana appel na imo soit na WhatsApp oyo otindela ndeko mwasi sexe na yo to éviter kominini kisi yango bozui ekomi kaka soko bengi ndeko mwasi oyeba ndeko mwasi oyeba ete juste lokola Facebook ezaka pe na appel vidéo WhatsApp ezaka pe na appel vidéo yo wana tindi nzoto na mobimba epa ya ndeko mwasi est-ce que ça malamu ndeko mwasi on so abala na eza malamu vraiment tous en amam ki respect bandeko mibali o to kosala buzoba wana bozebele to yebi bino na basaper baza pe na makambo wana basaper na biso ba congolais baza pe na makambo wana baza makambo wana kala te to dénoncer bino bato bosi bosala ba buzoba na Facebook to na YouTube yo obenga ndeko mwasi obengi ndeko mwasi poko solo na mwasi bongo ekomi pona ko exciter mwasi faut tindele plan na to faut tindele sexe na po mwasi poni mwasi basolo la na eti ba draga mwasi boye live en live tout na mwasi penda tantine na lilio na sepe ndeve so juna tena na ndeve so juna na bi na tie petit toi litoi peut-être ça peut-être yobiga dv aloba na tie peut-être toi litoi bo pense à peine nzemba bakutu français moi mke nzemba bakutu yo femme no abakutu femme africaine na lingi yotika kusambwisanga moto bote ya banjelu esekeli maloba bote na tireleo na tie petit toi litoi peut-être amoni ba parisien ba débarquer peut-être tengami ka ndengwana yo penda ndeko mwasi ndeko mobali vraiment tango lingi mwasi foso wana mwasi c'est pas que so tindele sexe nde ozi bo moina ben non eso pa bino eso pa ndeko mwasi bana basi baso déclarer trop so tel lelo na ba portable ba petite sœur au mona kaka ba sexe amibali donc et comme il ngolo na éviter comme il ngolo moi kisi moko boy je sais pas toujours simbi kisi bandeko mibali to so la bien mukiti basaper na biso bokomi to na makambo wana na ba musicien moi ça yebi yo te muta yebi yo na no te boyebani te bomona na te yo wana ozu sexe no tindi boso ba publier yo après condamner o condamner petite sœur vraiment bino bozo la ndanga la micho boyo kanga la micho vraiment bomeka ko zwa mo conscience faut ça là toi batu toi ba nyamate conscience faut ça là soki moni osepe na nzeli solo na nzeli yate ko tindela ke sexe na yo l'air nso sexe na yo au mona ka mutafandi ka bo bru obengi mamoko opposer sexe na caméra est-ce que ça la rati et puis petit c'est ba ba kombo na bino ba pe ba tuni so bosa makambo buzo bana bo meka quand même loko bazo bomba bino boza na conscience ya bo moto botika bo répéter ngote botika so bo continue ngo ba mo ba dénoncer bino na batininga na loba batininga na pesa na loko na mo pandisa ngona panzana mwa sango po boyeba yango ke kalate ba lotanga ba kombo na bino bato botinda ba sexe na bino pa ya bana basi ba petite sœur bino bato botinda pa ba petite sœur et puis ba client ya ba client na biso to ba ntobenga no ba client parce que yo lelo il faut ya petite sœur ya mon émission ozela ka derrière ngoni o proposer ka OK bimana est-ce que ça la et ça la bino ba ebozo beaucoup mana ba penser kaka ba petit ngo ba kana ba ndumba ba faible ya bobu musala parce que boyebi ke tant on émission pas petite sœur on se préparer so sala coup na yo ke aluka petit ngo kana faible
na sala bona kinayi botika ba bizaleli wana ba acte wana bosala wana ke bokoma mona ba faible non ba petit ba faible te ba petit ba sa boulot na bango na linga propre bino pe faut bo respecter bango c'est pas que so linga moi na loma te o linga moi so o bimsa ba bien matériel pour moi ça paniquer non ya bolingo so moi ça lingi ko linga yo kaka attention na rien attention le côté so moi ça lingi ko linga yo to miko sa mate ke fona bimsa mbongo libosa moi si pour impressionner moi si mais non moi c'est peut-être à la neka mbongo na zimbongo le plus bolingo na ngote to faut to comprendre côté wana bande ko na ngai vraiment mibali to comprendre moi mketo sosola vraiment musala na biso to salaka eza musala bazoba te eza musala bana mayili oui bandumba bazali ko ba sape musala na neka ndumba bazana bango mais to ko citer ba kombote mais c'est pas que soki ndumba moko ya ndumba sali buzo bana moko mibale misato basali buzo bana et puis bo mema ngona na bandeko basi nyoso ben non bozo ba peloko bandeko na bino basiti luka pe baleki na bino c'est pas que monika petit solo na micro yo wana ko mika dino ndeni petwa ben non so ça posa olinga petit momi luka ina nzela na yo olukiye osenge numéro na ye na numéro so ko olingo so ko olingo to olingo ti mais et on a lancé dans la bino ka bandeko mibali vraiment to respecter bandeko na biso basi et puis faut te ba ke musala oza bazoba te et puis faut te ba ke bana wana bazabe bana ya batu ba musu bazaka pe ba femme mariée nde boye ba te bino kasaka so osa musala wana ayeko luka mibali non c'est pas tous les filles c'est pas tous les chroniqueuses ba ayeko luka mibali ben non musu seulement par plaisir par plaisir na c'est singel qui a sala yango siko yo memela ba jemo ko boye ko simba petite na manzoto o monte ke mabel sopa mabete faut to pesa pe ba petite sans respect pour ete musana so ke liboso vraiment ndeko mbali yimto so kangai vraiment na sengi na bino ka respect bo respecter musana na biso pour ete musana so ekende liboso ya bino molobeli mopandi sango ya Congo edino image juste na ki ole na kwa ko baka yangwana vraiment bo zongo na ndenga mabete ezaka poto tama mke discipline na kata musala bozongo pena na ndenga mabete bozongo na ndenge ya propre juste na pesika moi message opona ko to bungsaka musala na biso bino sa père musicien n'importe quel monostoro yamba na plateau vraiment boye ba petite wana baza bana ya batu baza pena mibali na bango babala pe ba célibataire pe baza na bango to mika ko pesa bon moi respect surtout na tanga musala kolinga te ola saka ke user danger mais non wa to ko miko sama moi si bolingo so mutalingi ko linga yo pe yaka naturel automatique c'est pas que non pona bilamba pona ya mbongo pona impressionner petite sœur ben non vraiment ndeko mobali to comprendre le kwana et puis bandeko mibali botika kotinda ba sexe na bino et pas ba petite sœur vraiment on a marre de ça et ba sexe mususu to mona ngo ba wala ksape biso to mona ngo bo fubo ye bango to mona ba sexe mususu et puis to zo ba gezanani mais so bo continuer to bando publier bino pour comprendre que bo ça mabe parce que sexe mobali sexe mutu ezate pour publier ngonde ngwana na ebite eza maladie ya Europe to maladie ngo ebimisika ya ko tindaka ba sexe na bino et pas bandeko basi est-ce que ça normal bo pesa ngai yano ndeko zolanda ngai shusuna tatila soko zolanda nga shusuna mama shusuna pesa ngai yano est-ce que pour mobali alinga yo fati ndeloka sexe na shusuna yebisanga pesa ngai yano Antoinette Bukumba mwana papa mukolo pour mobali alinga yo ou bien pour yo linga mobali faut kaka impressionner na sexe na bo pesa ngai yano Mama Coco la charmante, moi atonda makiki ya misu lokola forêt équatoriale. Pour mobali alinga yo, pour linga mobali, faut la soka sexe na bo pesa ngai yano, na ozela yano na bino. Étoile d'amour, pour balinga yo, pour linga mobali, faut la soka sexe pesa ngai yano. Diamant taillé, blanc la biancé, mobali pour linga yo, pour yo linga mobali. Faut atinde loka sexe na yango ne ko impressionner to quoi? Tout ça bolingo faut uta kata motema bo pesa ngai yano bibinda pesa ngai yano to sola makamba sexe mibali oba koma otinda mingi ba sexe na mapa basi à l'occasion de rien tindeleka pour plaisir bi ta sexe na ngai yango et c'est pesa yo est-ce que ça normal
nzoto mobali ba bombaka yango nzoto mobali ba ko publier yango ndenge wana ti oyo komi lokola ekomi lokola ba secte moko boye en tout cas bandeko basi faut comprendre bokeba bato nyonso baotinde no ba secte bo faut meka pe ogangela bango botika baoka ndenge wana tino secte yo komoseka non faut arrêter so mutu atindi sexe ne bongo faut gangela ye faut gangela atindelo mpona nini na rapport nini yo na ye nini oyo boza mwasi mobali obe boza na rapport moko te so boza na rapport moko te faut gangela ye faut arrêter quand même faut arrêter tokokina ndenge wana te bokisa bandeko mibali bokisa biso soni vraiment nzoto ya moto ezaka mona mwa respect na mwa respect tokopibia yango ndenge wana te toyebi te mboko yango ya poto tokoma wa ekoma nango permis tosala nyonso tokosala vraiment naza désolé kote wana bandeko basi mpe totikaka mwa moke kosutukilaka makambo mosusu tala makambo nde komona biso ozomona bandeko na biso basi surtout so totali lelo susu na net tomona kaka basi na basi mpe tani bosamza sexe na bino vraiment pona nini pona elenga poto elenga mobali influencer yo tinda sexe na yo posi kaka se filmer otindi ta parce que comme suka lelo to comme suka mabe lelo vraiment été ya biso ndeko mwasi pende ko mobali bino bato bosala biloko wana bomesana osala biloko wana vraiment bo arrêter eza permis te na devant nzambe eza permis te eza pena salité bo soto devant kolo nzambe donc vraiment yo mto osala biloko wana en tout cas faut arrêter mingi ya kolobeza na ngoto on zaki na pesa bino na mkwalelo eza yango wana vraiment pour kabwana bino na pesa baye mingi ya sunga panda sango ya Congo o moralement pe financièrement bambote pesa mingi baye basunga panda sango ya Congo bambote vraiment boza pe moi mingi nazomona restaurant Ewaka mama na biso Jeannette Ewaka na Ivry-sur-Seine babi restaurant mo kitoko so lingo lia kitoko fo le kaka mingi na place Gambetta okomona mama Jeannette Ewaka kuna nde bilubu ya solo okolia vraiment nazomona Père Bifalo de Bundes yepe asungaka petit na ye de loin na kati ya Switzerland Père Bifalo na kati ya Switzerland et azalaka pe mokote bazakana na grand frère propre Ogi Champagne de Zurich Ogi Champagne de Zurich pe aza toujours na pointe po asungaka mingi leki na ye Edino Image balobi mama Georgine femme commerçante na kati ya Savenir or so bo mona nga kitoko na elengi boye eza lolengi ya ba mama nde ba kosala po ete panda sango ya Congo et kende toujours liboso vraiment mama Irene Bengazi na bosani te mama Irene Bengazi balobi exotico ekangi masolo na Savenir or mama Irene Bengazi nde yonde balobi Judith Sebo mama na Suleiman et Aisha place aux alina etampe na peso ba mbote place aux ali vraiment ata obwaki singai banda oyepe obwaki singai zomona na te vraiment nzambe azala na yo apesa makasi to mona na Igor Balou simple mais beau babi beauté plus l'argent yokuto parce que babi yonde beauté plus l'argent nde zala kaka mama Coco charmante la charmante toujours ndenge zalaka na opesa ka mbote na baye basungaka mingi panda sango ya Congo balobi testa womo na kati ya Suisse testa luindula womo na kati ya Switzerland nde zalaka ka Maggie Bokeme autrement dit Sarah Gome na kati ya Vert Torsi nde zalaka ka bambote place ozali boza ebele mama Kulutu Matondo mama Paulina Maman Kouloutou Matondo, Maman Paulina, Maman Bota, étoile d'amour de Bordeaux, étoile d'amour de longues jambes, Babion de Batobinga, top modèle des médias congolaises. Balobi, Azalarape, Mokota, Azalana, Bibiana Strela, Azalarape aussi na Dadine l'angolaise, Babi Tobinga, Yamadou, Nabi Simoko. Boza tellement ébélé, Boza tala baliste, Eza ébélé, Balobi, Lelo, Fona Panzante, Kende, Zalakaka, Balobi. Nazo panzanteke balobi kotanga na papier ezalaka mwa muke bosoto mais lelo ngai na kotanga yango mpona la sabino ke nazalaka pe na bato na ngai oyo basungaka panda sango ya Congo vraiment nazomona balobi Stone Kasongo Air Force One Stone Kasongo pe azali moko oyo asungaka Edino Image Stone Kasongo Air Force One zalaka ka Seroutine Tomo pe asungaka mingi panda sango ya Congo Seroutine Tomo bienvenue Vanga Sele Yaya Vanga balobi bayemeso basungaka panda sango ya Congo bango wana oboko yoka na bankombo vraiment balobi bienvenue mo grosso ino ko bosa na bienvenue mo grosso balobi bienvenue mo grosso les plus célèbres
azalaka pe ye moko te azalaka na Andrade Aluyeye moninga na ye Andrade Aluyeye pe mama Vivi Monganga des amours azalaka pe na biso longo Patrick Malavengi toujours Global Express na tant toujours et bongo nokole ma rifele ma pe azana biso na kata Global Express yena boss Patrick Malavengi ba kosala musala e komona na toujours babi Panza Sango ya Congo toujours na tande za la kaka staff nanga de ngazi ki ba mana mais en vraiment rien de wolo balobi boza tellement ebele maître Doudou no mama champion de Savigny Arta Foulek général Stomy Boy Odi James boza ebele ba momi pe bazali na Bengazi toza na Yolande Matondo toza na Jejen Toto toza pe na Karine et Yanga balobi sans oublier Guilain Kafuti na kati ya mboka wana ozali nzambe akusunga po ete yo au région de Mabele ya pana mandeng zala kaka Guilain Kafuti na musika place ozali vraiment ozo soutenir pendant sango ya Congo vraiment mitano na place ozali bainiso bosunga pendant sango bolinga pendant sango ya Congo Dorothée Mafuta na kati ya Bordeaux toujours na temps balobi maître Churamboma l'imbattable Churamboma maître Kif Maboko Mabe maître Seda Yoka maître Spedi maître Dadi Bigis maître Dadi Bakoyene maître Daguerre Moulenda ba maître boza ebele Makumba Engambe Makumba vraiment boza ebele maître Eric Mando na pointe aussi maître Maurice Loma balobi toujours mon appel clarté makamba kachango tilelo pe neti komo lala lango mic check mimi chikeva babi mingi ya kolobeza te étoile d'amour na bisaki yo biso avec Kisalu na Kisalu étoile d'amour de longue jambe biso avec Kisalu na Kisalu to bosé to sa musala e komona na e bongo bino boko sala nini boko lala ndeko mwasi ndeko mbali bola muka vraiment 2017 to kinango la ndenge ya kitoko. Alors soirée bobo ça pété samedi 25 tous la soirée à King Kester pour nous rendre hommage à 3e année naie banda asile kotika biso 3e année à notre vieux King Kester depuis à Tikabiso aux 3e année naie to le kanako sangala babisa nango gratos c'est ça 92 rue du docteur Para et pas y avait la chose c'est Molenga 92 rue du docteur Para na Romainville balobi soirée ou hommage à King Kester Victorien au grand complet venez nombreux boya ko savourer hommage à King Kester balobi bisoni surtout za la wana pendant sango Congo ba za la wana na pointe pour être tous kabula mawana bandeko ya Victoria Elenson au grand complet babi le 25 samedi oyo tozo kota au samedi le 25 février 2017 oyo soirée à King Kester toujours rendre hommage à 3e année naï vraiment mingi kolobezala ki nangote nga vraiment na tikibino place bozali Glody ba Fossette mwana ntsuka ndi ozala kaka sapin de nono babi yonde Mama ya Paradis du village Ngeso balobi Josiane Mondele vraiment ba courage parce ali na mona ki publication na yo vraiment nzambe asungaka ka mitema a consoler mitema parce ozali Laura Mopala place ozali pe na peso ba bisou parce ali vraiment mingi kolobeza tenga penda na tikibino check Ya Patrick Malavengi, Mobaris, Ya Malavengi, Major Bisadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko ye na chance ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malavengi, Vril Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Malavengi, balobi Global Express, Souka l'agence,
agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka na agence bamama Paris bana Paris bana bela bafungoli biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko bakitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya liaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya la agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela